Azwami na Bunia Uta jeudi 17 juin 2021 na pokwa chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololi mokolo lelo na force vive ya Bunia na province ya Ituri. Ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba a inauguré village francophone na Sorbonne na Paris wapi azwami na compte ya milulu minene ezali kosala makuna viva technologie. Na dossier mosusu lelo mokilezo célébrer journée mondiale ya agriculture ba détail ya baelema onyoso bokozwa yango tout à l'heure na édition na biso ya mokona lelo o nazali na sengo ya ko présenter les bino. Beauté, édition na biso ebandi conformé bino eza devoir na biso tika to fungo yango elongo na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o la présidé mokolo ya lelo vendredi 18 juin par téléconférence 8e réunion de conseil de ministres ordinaire na Bunia na province ya Ituri wapi ya zwami na cadre ya tournée na ye na est ya République. Na ordre du jour question et économie nationale, situation sécuritaire paix, pacification ya est ya RDC ezali wana bazolo belango na équipe ya gouvernement warrior. Toujours na tournée na ye na est ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya RDC asolaki na population ya Butembo jeudi 17 juin na pokwa bolanda ba détail pesani awa na Nathan Siata. Na troisième jour ya mission d'évaluation sécuritaire na ye na Grand Nord, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki nzela pona kokota ville ya Butembo. Question pona ye ya honorer population oyo ezela ye depuis tango ebele mais lisusu pe ko inspecter tronçon oyo ya 54 km oyo ezali na kati ya projet Ugando congolais ya rénovation ya nzela. Esengo ya komona président na bango pona mbala ya liboso population ya Butembo très mobilisée kutu batelemisaki cortège présidentiel pona koyoka ye mwa liloba muke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arasiraki bandeko na ye que azali déterminé ya kosilisa ba force négative nyonso oyo ederangeaka bandeko côté oyo lisusu état de siège pe rénovation ya banzela ezali déjà lokola ba preuve moko ezali kotalisa ki azali vraiment déterminé ya kobongisa République démocratique du Congo. Watoto wa Butembo amjambo. Amjambo. Bana mboka nazana esengo munene. Esengo munene ya koya na mboka Butembo enfin na ye na Butembo. Esengela kina ya déjà depuis 2018 tango wa campagne. Nous allons na ndeko na ngai Vital Kamerhe. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps pour y côté yo tozongaki tokende Bunia. Mais na lingi na ebisabino que soki na ye awa ezali pona koloba na bino que nakobosa na bino jamais, jamais, jamais. Na ye koyebisa banguna ya biso, banguna ya ekolo, baoyo bazali kobengama ba ADF, batika koboma bana mboka Congo, tokobundisa bango tina suka tokolemba te. Soki bango bakanisi ke bakolonga biso bazali komikosa. Lelo na tongo na wuti kozwa réunion na Beni avec ba responsable nyonso ya sécurité. Gouverneur oya sika oyo totie en attendant na likambo ya état de siège pour atalela biso makambo ya sécurité. Asangisaki ba responsable nyonso na mokonzi na mokambi armée tosololi na bango
tozwi ba mesure nakoki kopromettre bino que botala banda lelo na mikolo mizali koya bokomona ba forces armées congolaises et kozwa de plus en plus de force, de plus en plus de puissance. Nyonso wana totokoka kolonga banguna oya ADF oyo basilisi koboma bandeko na biso banso oyo ya Beni na baenviron ya Beni. Na yepe na basango ya kitoko, à part sango oyo ya mawa ya bandeko baza kokufa, sango ya kitoko naza nango ezali ya inauguration oto sali lobi na ndeko na biso président Yoweri Museveni ya Uganda, inauguration ya projet ya nzela tokosala banda Kasindi tina Beni ti Butembo awa, avec objectif ya kokoma tina Goma quand il y aura encore de plus en plus de moyens. Mais avantage ya projet wana ezali nini? Avantage ya projet wana ekosala que bana mboka Butembo, bana mboka Beni, bandeko na biso banso oyo bazali na région oyo bakokoka koévacuer baproduit na bango pe koimporter baproduit na bango très facilement à partir ya nzela oyo ya Uganda. Et puis biso moko République démocratique du Congo tokoti pe na communauté ya ba pays oyo ya Afrique de l'Est, ce qui veut dire que ba opérateur économique ya République démocratique du Congo bakokoma avec les mêmes avantages que ba opérateur économique ya Uganda, ya Kenya, ya Rwanda, ya Burundi. Ndenge asalaki na Beni, chef de l'État a sensibilisaki pe population face na komata ya pandémie oyo ya COVID-19. Après Butembo, chef de l'État a continué qui visite na ye na Bunia na province ya Ituri. Kinshasa et l'équipe partout. Totika toujours na Est RDC wapi chef de l'État akutanaki na force vive wapi abetaki na bango masolo ya sécurité kuna na province ya Ituri. Nathan Siata azongi lisusu pona commentaire. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na Beni mokolo ya jeudi 17 juin 2021 suite na ba mesures barrières pour lutter contre pandémie ya COVID-19. Meeting ezalaki prévu ezalaki bongo annulé. Pe na place yango père de la nation congolaise aponaki ko échanger quand même ba force vive ya ville oyo ezali exposé na insécurité moko ya makasi. Garant de la nation a pesaki occasion na ba représentant ya population ya Beni ba s'exprimer sans tabou. À l'issue ya ba doléance oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondaki na ba préoccupation na bango nyonso. Boyo ba point essentiel oyo elobaki kuna. Tant que na ko régler problème ya insécurité oyo te pona ngai na komona lokola na réussir mandat na ngai oyo te en tant que président de la République. Nazali ko senga na bino bo collaborer na armée pe na la police awa na Beni. Bo douter te na bango, bo se méfier na bango puisque militarisation ya région oyo ezali mabe pona malamu. But ezali ko luka état de siège pe sécurité na bino. Nazali ko rassurer bino ke détermination na ngai ya komema kimia awa na Beni nanu échanger te. Ba forces armées na bino bazali na ba stratégie oyo bazali ko sala pe bazali ko mettre en place et ko sala de sorte que ba mata en puissance pe to ko mettre fin na aventure wana ya ba ADF bondi melangai. Processus D2R et rozala lancé pour na ko démobiliser pe ko réinsérer bana na biso ba bima na ba groupe armé. Nazali déjà na 50 millions de dollars ya Banque mondiale pour na yango. Na ko s'assurer que ba erreur ya kala et se répéter les sous-soutis. Et à la réussite moko ya malamu cette fois-ci. Bientôt tokobanda recensement pe tokoyeba combien oyo tozali. Il faut que pesa bolingo ya solo na Congo pe ba congolais na ba congolais na kobunda pona yango ndenge président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sensibilisaki depuis Beni
population oyo esengeli alakisa bolingo ya malamu pe unité nationale pour mboka na ye. Juste après yango chef de l'état akendaki na Butembo esika wapi kuna pe plusieurs activités pe ba rencontre mosusu ezali na ba notables locaux pour na ko s'adresser les sous na population. Kinshasa et l'équipe partout. Le plus tôt possible, il sera réhabilité. Toesaki binango ne bandeli ministre ya Pétantique Augustin Kibasa Maliba a inauguré village francophone na Sorbonne na Paris wapi azwami na compte ya milulu minene ya Viva Technologie. Bolanda ba détail epesani awana na Tonsiata kasi reportage ya Jimmy Mukindi. Augustin Kibasa Maliba, ministre ya PTNTIC na séjour na ye na Paris, capitale ya France, esika azwami po na mosala na ye, pe boyebi ba défi oyo ezali ya ko développer République démocratique du Congo na secteur ya NTIC. Lobby a salaki ouverture ya village francophone oyo ezali réseau ya ba francophone nyonso na monde oyo bazali ko travailler pe ko évoluer na domaine ya NTIC ezalaki bongo na université ya Paris 1 na Sorbonne devant vice-président ya Sorbonne na représentant ya maire ya Paris oyo bazalaki sur place pe événement oyo ezalaki bongo en direct na ba plateforme nyonso na nzela ya internet na ba nyonso baza ko travailler na secteur oyo ya NTIC. Awa ezali vraie collaboration ya ba pays francophones nyonso, donc likambo ya développement pe déploiement numérique nde masolo et betami awa na discours na ye excellence Augustin Kibasa Maliba ministre warrior alobaki azali na plaisir pe honneur pour na ouverture ya 4e édition ya village francophone oyo ezali accès na digital économique pe innovation pe asaluaki amitié exemplaire oyo ezali entre président Emmanuel Macron na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bazali na engagement moko commun ya ko développer ba nouvelle technologie na nzela ya innovation. Alobaki peke ezali impératif ya ko mettre en place écosystème tech moko pe réseautage francophone intégré pour na stimuler ba initiative ya coopération entre ba états membres na domaine ya technologie pe ko pesa batu nyonso accès na plateforme moko ya innovation partagée. République démocratique du Congo a s'inscrit na processus ya ko transformer numérique na ko tia nyonso comme ba base adéquate oyo ezo répondre à ba exigence ya économie moko ya makasi pour la République démocratique du Congo pe pona sous-région ya Afrique centrale oyo ezali majoritairement francophone pour na ko permettre échange moko efficace entre ba différents pays. Gouvernement ya République démocratique du Congo na ministre ya PTNTIC a s'engagé ya ko accélérer accès na très haut débit na moindre coût. République démocratique du Congo sous impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe coordination ya premier ministre ba disposition nyonso etiami pona ko accompagner activement ba investisseurs pe ko garantir encadrement ya ba investissement na bango na format ya partenariat particulier ndenge patron ya PTNTIC alobaki na bongo tozali ko inviter bino boya ebele ko investir na République démocratique du Congo. Parole ya Augustin Kibasa Maliba. Esengeli boyeba peke discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki diffusé en direct lelo na Vivatech pour na ko rassurer ba investisseurs étrangers oyo ba lingi ko ya ko investir na République démocratique du Congo pe lisusu ko booster ba start-up congolais pour na développement ya solo ya NTIC na kati ya République démocratique du Congo. Augustin Kibasa Maliba Congo mezali komona musala kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Face à attention, ezali ko salema na Union pour la nation congolaise. Parti cher ya Molamboka Vital Kamerhe Sima. Il y a verdict au cours d'appel à Pesaki Kokitsape na 13 ans de prison. Population congolaise bazana ki akolobati bona na bazali awa na micro ya Peggy Ilunga. Il sera la partie moko ya ba maison de la MLC la PALU eza ba c'est roni non il c'est roni on sort na ngo kamera vende na makala sort ya INC kamera za mutu moko aza mutu mabe batu na fo na calme ba bunda bona mboka to lia boka kamera wana c'est moyibi c'est escroc. Bon na mboka ma parti politique ba alliance banini ezaka nango obligatoire kala te ke faut mutu atika la place à ça l'alliance
soki amoni ke intérêt na ye eza susu te moto akoki kolongwa na ye akei na ye donc baza libre so bamoni ke basepeli na bango kolongwa bakeye na bango kote mosusu balongwa na bango c'est facile il y a pas de problème bon yango peut-être moto kopekisaka baactivité mosusu esalama na mboka omoni makambo oyo ya Vital Kamerhe c'est comme si ezolinga ebota baproblème mosusu na kati oyo bato bazocomprendre te. Vital Kamerhe akangamaki c'est pas que Félix ou soit Union Sacrée nde ekangaki Vital Kamerhe. Kamerhe akangamaki na mbeba na ye asalaki yango gouvernement congolais l'état congolais akangaki. Bon, soki lelo secrétaire général a décidé que ba ministre soit ba député banani wana ya INC bakota na union ba participer sur na réunion ya Union Sacrée. Décision na so total yango bien et outil na secrétaire général te décision na et outil directement na président ya parti et qui est ce président ya parti c'est Vital Kamerhe donc ils ont décision outil na ye yango moni secrétaire général il sait que exécuter décision outil pas na président donc ye moto apesa instruction yango moni ye pe ayebisi banani na ye soki bazwi décision ke ba quitter Union Sacrée ba quitter na bango premier ezate Union Sacrée moto ekangaki Kamerhe te Félix moto akangaki Kamerhe te Kamerhe mpe bane moko ekangi so bangi bakite merci beaucoup bakite batika place d'ailleurs parti nyonso te ekotaki na Union Sacrée baparti ebele etikali libanda lelo babengi bango baopposant tout comme ye pe soki adécide kokite Union Sacrée merci beaucoup akite atika Union Sacrée et marché nango na kimia nyonso yango départ na ye te nde ekoempêcher mboka etambola te jamais. Problème ya kobima na kati o ndenge secrétaire général na bino alobi ke bo siéger lisusu te o na nga nazomona papa boyeba soki ozali député outa na INC mandat ezosalema eza biso peuple bato topesi yo eza INC te soki okei kuna na parlement longola nano ide na yo wana ya INC donc tant que oza na parlement oyende mpo osala mpo na intérêt ya nation mpo toza na mokonzi moko wana mpo na nga nalingi nayebisa bandeko ya INC en tout cas bo réfléchir bien po Vital Kamerhe aza na kati ya kasho ezali bafere na ye ya badetournement ya mbongo ya l'État nde ekanga ye na bino bozali badepute lelo boza baministre bozosala mpo na intérêt ya INC te bosala nanu mpo na intérêt ya nation po Vital Kamerhe ntango asala parti politique wana alobaka te kezaka mpo na ngai na mwasi na ngai na bana nga na bandeko détourne mbongo ya l'État mpo l'État tika ye te ezo mbongo ya yo na ngai na biso nyonso meme na ta yo député ovandi wana est ce que yebisanga vraiment oza député ya INC acte oyo Vital Kamerhe asala ya kodétourne mbongo ya l'État est ce que pai bino bovandi eza malamu boyebake manda boosala eza biso peuple bato pe bino meme yo INC soko olobi obimi na gouvernement oyo mboka ekotambola donc ça te que soki obimi nde mboka ekokufa te déjà tovote na mokonzi baparti eza ebele mboka ekotambola Vital Kamerhe aza na bafere na ye avec justice asilisa aza déjà condamné un peu etre. Le 18 juin lelo mokili ezocélébrer journée mondiale ya agriculture muta plusieurs années bamouvement ebele babande kosenga création ya journée internationale ya agriculture mingi ezalaka suwe ya groupe ya baparlementaire oyo basanganaka na colloque 2018 sous leadership ya forum des agriculteurs responsables pe respectueux ya environnement mpona koétendre pe kodéfendre idée na bango ya agriculture lokola bacause oyo ememaka développement na bamboka ebele esengeli koyeba ke agriculture ezali mosala ya kolona ekoki kosalema na ndako localement to mpe na quantité industrielle kasi nyonso ezali très important mpo sans agriculture moto akolia biloko ya malonga te kasi ya mabe ezali ke profession oyo ezali mingi termi na baesprit ya grand public mpe baasosiaka yango na pollution ya mabele alors que agriculture ezali na biti ya kobebisa mabele te kasi ya kolesa mokili mobimba mpo na agriculture bamboka ebele ese développant ndakisa Chine.
lelo oyo idée à créer journée mondiale ya agriculture et comment soutenir na bamboka ebele pour agriculture nde eliesaka agriculture nde ebongisaka mboka agriculture nde ekoki kobimisa mpe bato na pauvreté esengeli kolona na bandako na cadre ya journée ya lelo mwa ndanga na yo pembeni na kati ya lopango esalaka bien na place okendaka kosombaka biloko na wenze zwaje pe sala mosala na kati ya lopango na yo na mboka na biso RDC na cadre ya journée mondiale ya agriculture mokolo lelo esengeli kotia mayele mingi na kati ya agriculture mpo na RDC nyonso ekoma ya kosomba atako moso ya pamba toki kolona toza na mabele ya kitoko nyonso esengeli uta Japon nyonso esengeli uta Inde nyonso esengeli uta Chine ezali malamu ata mokie te soki totie mayele na kati ya agriculture na ebele ya mabele toza nango mpe kito ya makasi na soni na biso ekosunga mboka na biso ese releve Kinshasa eleki partout. Église évangélique charismatique va organiser convention pour les femmes et les jeunes filles Ekobanda le 23 le 25 juin oyo noté Peko Zangate. Maman pe jeune fille yoka sango oyo olingi okola na liloba okoma mwasi blindé pe intouchable na monde diabolique yokanga bien. Département des femmes et des filles concurrentes, il y a centre d'évangélisation charismatique SEC na Mokuse na assemblée centrale de Kinshasa oyo ezali kokumama na mosali ya nzambe ya tongo pasteur Léon Richard Ilunga oyo ba organisé pona bino suka na convention ya ba mama pe ba jeune fille oyo ekobanda mercredi le 23 pe ekosila kino vendredi le 25 juin à partir ya 15h30 ti 18h30 awa na avenue Irebu A25A na quartier Matongo 3 na commune ya Kalamu référence marché Kowet non loin na rond-point Victoire oyo bino stubo yebi otuna nini convention oyo ezali na thème ya la femme et le miroir basali ya nzambe ya makasi oyo bakoteya awa ezali bongo mama Céline Mwata oyo azali kokumbela département des femmes concurrentes lisusu mama Rose Pasco pe na suka na yango mama Esther Kabedi basi ya makasi oyo bafandisa liloba ya nzambe bango nde bakoteya bino maloba oyo ekokotisa bino na kati ya ba promesse na bino pe bokokoma ba vrai guerrière yo mutu okoma mwana bitendi ya satana tala esika okozwa mayele pe okozala revêti na bouclier céleste oyo ezali maloba na nzambe po okoma ekila na monde ya ténèbres o tolobaki te tolobi rendez-vous yango oyo ya kozanga te yo mutu ozali na bapromi ya ndenge na ndenge ba solution ezali awa kimambangu po ozwa maloba ya solo oyo ekofandisa yo na kimia ya libela po na vino mobimba Kinshasa eleki partout. Comportement ya ba patron o balingaka bana misala et intéressé biso mokolo lelo tokitaki sur terrain yoka ndenge population kimas ba réagisaki awa na micro ya Hervé Zaka Merveille Mombende Pepegi Yunga. toyebi mosala ekoma pasi mpona kozongo surtout na mboka na biso RDC yango tomonaka bana basi mingi bazalaka soki deja azwi mosala moko oyo ezopermettre na ye azala indépendante akomi kosede na ye mpe kondima nyonso oyo patron na ye akosenga ye eza bacomportement ya mabe ya bapatron ebele ya baentreprise minene ya mboka na biso oyo il faut gouvernement na biso alandelaka mais ya pasi pe eza lisusu ke bana basi ebele bakoma kosanyela kitoko donc aye na entreprise ye objectif na ye eza ke patron atia eka pe azwa ye lokola mwasi na ye aza marié to te ye kutu wana etali ye te ye aza na ye kaka semer de trouble na bafoyer ya bato mais babosanaka ke bapatron mpe ya malamu bazalaka oyo barespectaka basi na bango donc eza façon na ye ya koteste yo soki oza ferme mpo botravaille na ye bien une fois kaka amoni yo cede amoni yo mbala moko moins sérieuse mpe lâche yango biso tokitisaki micro na terrain mpe totunaki na population congolaise mpo na nini bapatron misusu babimaka na baservante na bango bakonsekanse oyo eyaka mpo na ngai namoni te conséquence yaka pona négligence ya musala pona négligence ya musala
soki patron abike te esengeli lelo tokende esika tele omoni travailleur aboyi ou bien andimi mpona kokende mais négligence eleki. C'est pourquoi que namoni ke makambo bongo négligence ezalaka mosala ezobeba mpona négligence. C'est-à-dire que comportement eza mabe eza malamu te. Ezalaka malamu te mpona ngai so patron soki patron azwi moto ya mosala neti mwasi azwi mwasi wana atikali mwasi na ye mpona ngai wana eza patron ya kokondane wana eza faux comportement. Parfois moto azwaki wana azalaki mwasi ya moto me mobali na ye alingi te akende na mosala na eza malamu te. Moto parfois mwasi wana akozala mwasi ya moto me mobali na ye alingi te mwasi asala mosala me apesi yo te azala mwasi na yo te wana eza moto akokondane yango. So patron asali kamba ndenge wana azomérite kosala ata prison. Babomba bato nyonso na mosala malamu. Soki ozwi moto na mosala eza mosala. Danger eyaka mpenza mingi parce que patron soki azobima na mwana mosala na ye d'abord mwana mosala akomona so mwasi na ye valeur te amoni ke bakokani après mwana mosala mpe akomona mpe valeur mpenza susu ya patron te patron akomona ye lokola mobali na ye kaka ndenge mwasi na ye amonaka parce que valeur ya mwasi oyo mwana azalaki kopesa ye mwana mosala aza kopesa ye akomona yango susu te akomonaki bakokani na bango bazalaka ndenge moko alors eza bien te mpe kozala danger mpe mwasi na ye soki ayebi likambo wana akotiela mpe mwana mosala wana poison mpe akokufa bien akokolukela ye moye mosusu mpo alongwa mosala nde eza malamu te ya kozwa mwana mosala lokola babimaka na patron. Bon, conseil eza mwa mingi sito na bana misala malgré vie ekomi mpasi ozoluka mbongo mais na façon wana te ke obimaka na patron na yo parce que ozotia vie na yo en danger ata ozwi mbongo mais vie na yo mpe ekomi en danger. Mwana mwasi wana soki ayebi likambo wana akoluka façon nyonso balongola yo na mosala soit mpe atili yo poison mpe okufi. Alors eza nango na ntina te sala kaka na motoki na yo oyo ozozwa nzambe akopambola yo mpe obikela na mwa mbongo oyo ozozwa. Mwasi azalaka ferme pe milieu ya mosala eza milieu moto akendaka na objectif moko comment osengeli kotravailler dur pour réaliser barêve na ye. Patron aza supérieur na yo kasi esengeli te yo ondimaka nyonso oyo aza kosenga yo. Nzambe nde apesaka mosala ye mpe moto apesaka réussite pe élévation. Soki omoni place wana esimbi te bima petika aza patron na yo kasi aza pe mobali ya bato soki deja abala kolinga te ke ba prière o mwasi na ye andako azosala butu pe moi ezala likolo ya motu na yo. Kinshasa eleki partout. Tosuki édition lelo na sport wap équipe ya Sanga Balende éliminé équipe ya Saint-Eloi Popo na match au but na compte ya 56e Coupe du Congo. Bola na ba détail pesani awa na Nathan Siata. Coupe du Congo ezali ko continuer ko betama toujours mokolo ya lobi Sa Majesté Sanga Balende ya Mbujima et club ya Kasai Oriental a se qualifiaki pour la suite ya Coupe du Congo ya football o ezali ko betama na kati ya République démocratique du Congo. Ezali bongo après victoire na ye face na formation ya Saint-Eloi Popo ya Lubumbashi na Okatanga. Ezalaki après séance ya battu Robi mokolo ya lobi jeudi 17 juin 2021 na stade de Martyr ya Pentecôte ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Bien avant match oyo FC Étoile ya Kivu Yepe a se qualifié pour la suite ya 56e édition ya Coupe du Congo na ko écarté AS Mapenzi ya Maniema na score ya 2-0 grâce à doublé ya Nadila Lusango. Par ailleurs, cercle sportif Don Bosco ya Lubumbashi yepe lisusu a se qualifié grâce na victoire na ye devant formation ya Mont-Sion ya Kolwezi na score ya 1-0. Na bongo Coupe du Congo ezali ko continuer kitoko pe le plus fort nde akolonga yango. Kinshasa et partout. Bozaki ebele kolanda biso partout dans le monde balandia KNB News nazaki nesenga ko présenter bino
édition mokola lelo o na silisi yango awa kasi tika na pesa merci na équipe technique et rédactionnelle o esalaki mosala kitoko na nsima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie finale esimamaki na Timothée Kayembe pe réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lion ya communication depuis Paris bisika wa pazwani Jimmy Mukendi Timanga ngala bino tokutani mikolo ezali koya kasi tika na pesa bino bon début de week-end bisika nyonso bozwami pe kimia eyingela na mabota na bino tokutani mikolo ezali koya réalité ya bana kino